faut plus. Pour la mokolo ya lelo tu yambi pour la bino ndeko na biso ndeko na bino na kombo ya Moïse Yahweh aza analyste politique na ye tokomeka kokabola actualité ya mboka. Na émission ya lelo tokodivizango en 3 parties. Partie ya liboso tokolobela oyo eningisi mboka na oyo eningisi mokili mobimba oyo ezali intervention ya chef de l'État Joseph Kabila na 72e sommet ya Nations Unies. Akopesa biso pe ba impression na ye makanisi na ye. Est-ce que le discours wana est pour la Congolais? Est-ce que le discours wana est pour la apaiser les Congolais pour la situation où ils ont le Namboka où ils essayent à ce que l'élection est organisée? Le deuxième point, pour soulever le problème, il y a conférence de presse, il y a mon Namboka Félix Tshisekedi, car Namboka États-Unis, à New York, conférence de presse où il y a sali pour la repérer makanisi ya rassemblement, puis makanisi ya UDPS. Na kati wana ya sengi transition ya 6 mois mais transition wana sans ndeko Kabila président ya mboka oyo akokamba biso akozala élu consensuellement na ba force vive nyonso ya mboka pe asengi ase que premier ministre ya transition wala ya 6 mois azala ya UDPS pe na troisième partie ya émission pe asuka tokomeka kolobela likambo oyo ya biométrique lelo Kinshasa nyonso comme biométrique omela mai biométrique omatamutuka biométrique ola ta chemise biométrique osoa na mama na ndako biométrique yango likamuni na mboka oyo ba concept ebele moko tezobonga akomeka kopesa biso makanisi na ye. Est-ce que likambu wana ya kolongola passeport c'est biométrique comme ça sans même quoi viser batu za makanisi malamu? Est-ce que ça pour la protection ya ba congolais et le gouvernement to eza une façon ya koyiba ba congolais et le bayi opposition? Sans plus tarder, tu repères un décon à Mbote, de Moïse Yahweh, Mbote papa. Mbote de journaliste. Vous avez madame. Pour le coup là, tu as introduction à l'émission Nabiso, na Banza Hollandi. Makanis na yo zaboni na discours ya Mkonzamboka na États-Unis na New York, na 72e sommet des Nations Unies. Merci ndeko journaliste. Nalandaki na bokebi makasi discours ya Mkonzamboka na sommet des Nations Unies. Oeza isika concert des nations bamboka yonso bakuta na kapona ko sulula makambo ya molongo mubimba. Mais na discours à président na retenaki 4 choses. Discours wana discours à sikate. Et ça makambo alobaka tango nyonso promesse élection, demande d'aide, ingérence ainsi de suite. Mais cette fois-ci na ko diviser discours à président wana na 4 parties. Yale yango papa. Yayambo ameki ko bosser aperçu moko historique ici objectif à création des Nations Unies. Yami balé akena problème à terrorisme o ezo tungisa mokili lelo mboka nyonso forme o alobaki ke tungisi mboka na biso bientôt tomona ki awa kamui na sampu na centre na Kinshasa tomona ki ne mwandansemi na ba militant na biloko mo wandingo wana na ba conflit à est ba LRA et consort. Ameki koloba ndenge force de l'ordre mekaki kotia mwa kimia ainsi de suite na ndenge baluka ki négociation pour kimia ekota na ngambo ya mboka wana pour ba roulement et continuer. Et de deux alobi problème il y a ingérence il y a processus électoral na mboka. Troisièmement processus électoral na mboka na biso beza processus moko irréversible. Mais là discours tout monde akantango nyonso bondi mape mutunde ko na ngai mboka na mboka ezati te tozondima woni ndeko nalingi ko expliquer peuple congolais loko moko peut-être na ba o ba kamba biso na biso bato mususu to mekaka ko sosola likamba politique ya mboka to sala ka confusion bele mboka esa organisation to vivre na état de nature te théorie moko bato amayele o abwanya ko leka biso baloba so su théorie ya contrat social vote esa contrat social peuple a pesi au mandat 5 ans. Na 5 ans, on a souka contrat. Toi, na période où société comme de plus en plus complexe. Donc, on sous-entend bah intellectuel ou sensible à diriger beaucoup à comme belé. OK. Ndeko nangai, tout le cas na troisième point. Troisième point na discours na a eu problème à redimensionnement ya force ya Nations Unies. Ba comment utiliser les Nations Unies à sali 20 ans banini. Omoni ndeko nangai. Eloko babenga ka ke o dictat ya mondele. Tango mondele toleli oto ana mbongo te ebola eza koto yo malaria nini apesi kisi
na fulu eza dictate tango Union européenne azolongola fulu awa eza dictate mais soki Union européenne abe te ndeko mboka bozokamba mabe parce que toana tango ya mondialisation Chibala asenga alobaki ete mboka ezala faillite asengaki aide pa Christine Lagarde mais tango Chibala asengi mbongo eza dictate mutu akopesa mbongo ndenge nini te akolandela mbongo na ye admettons que ozotonga ndako na yo oke osengi mwana na yo osengi mbongo mais mbongo ozo investir na ndako il faut olandela ngo otala ndenge musala ingénieur akopesa ye ka mbongo atonga ndako bo olandelaka ngo te tango osengi mbongo mutu mbongo wana ya bacontribuable européen ou bien américain tango bazopesa bino il faut basa est-ce que tozo enrichir mutu moko boye na Afrique ou bien ils ont aidé pour la population communauté mondiale ou bien communauté onisienne et vivre parce que biso pe to ba membre onité donc communauté onisienne eza ba peuple ya mboka nyonso tango siko bazo mbongo ya communauté internationale ba investir na RDC il faut balandela ngo batala est-ce que mbongo ngo ezo aider peuple congolais ou bien aider bato mo ba s'enrichir toujours ba fanda ba dirige mboka na désordre ndeko nangai ata korbo azala mo ata chapembe oya ndeko Kabila nyonso zaka mundu nyonso zaka kamabe tolikana na 4e point te ndeko nabika yesa nyonso moindu te ndeko Kabila ye moko nda komisi misala na nyonso asalaki moindu parce que omoni culture wana ya alternance tobi démocratie c'est eloko to adopter et pas bapaya bapesi biso na lolenge etambolaka donc na lolenge démocratie etambolaka alternance c'est ça moko ya balolenge démocratie etambusamaka soki osali mandat na bandaki koloba ngo tantôt ake société soki komi de plus en plus complexe donc on sous-entend ba intellectuel ba censé à diriger mboka ba komi ebele alors ekomi kowelana ngai faut na kamba ngai na kamba tobite souverain primaire au peuple yenda ko kabola biso to yé peuple apesi mandat te ndeko Kabila okokamba biso 5 ans soko sali malamu ndenge constitution lobi to ko renouveler sous une fois tango salaki yo alibosa sali malamu a organiser élection na tango esengaki yami balé tango mande komi na suka ba organiser élection te poani parce que ce total processus empressement ba salaka pa ba organiser élection ya 2011 eza yango te na 2011 aussitôt ba komi aux affaires mosolo zate ndeko yawe en plus de cela peu court ya ba matière première ekitaki makasi bolobi mosolo ezate moko ya ba mission au Kabila salaki nango na 5 ans au mandat peuple apesaki eza organisation des élections donc soko sali musala na 5 ans na suka organiser ba élection mais 250 millions au babandaki ou bando votango na ba budget tout elekaki wana bando tcha pemeni pour na élection 250 millions ngo ekenda wapi parce que budget zaka voter na parlement ya voter donc sous-entend 250 millions 250 millions ngo elimo kana mpepe obenzaka ya masolo kaka bongi po tuna ndeko Lumanu pour na 500 millions oyo ba de kisaka pona onip wala pe kenda wapi mais Lumanu ale problème na omoni eloko siko parlement na biso ndeko Geneviève inagosi mais Geneviève na mona qui est na assemblée nationale veut fonctionner et remplir mission na ngote omoni assemblée nationale et ndenge to mona ka église ba intercesseur bato ba ko sambela pona bato parce que surtout que peuple yemo ko ya ko loba makamune to ebi iskani to ko contenir population a million ba congolais te yango ba représenter bango na moi quelques ba congolais o ba kokiko kendaka ko loba pona bato ba neti ba intercesseur mais e comment neti caisse ya résonance ya pouvoir makambo malonga ba loba ba ebika ko loba moi je suis Bochab je suis un tel ndeko Moïse yawe soki na landio na bokebi nyonso congolais à retenir que passage à président Kabila ndeko Kabila na Nations Unies est un non-événement. Mais personnellement, un non-événement, même pour tout Congolais, un non-événement, parce que le discours à l'Oba, Bondi Mapé Batou, le 4e président, Simon Kimbango Zawana Za vivant, le 4e président Bondi Mapé Batou, Koki Ndeko Zope pour Kokoma Namboka Amerika, Koyebi Sabamindele, Toboyi ingérence, Toboyi dictat, Kaka Lumumba Mutasala Yango, Kaka Laurent Désiré Kabila Mutasala Yango, Naye Moko prophète, Simon Kimbango, Bondi Mapé Mutu. Koso courage wana na wutu ko lobakala mingi te ata korbo mo ata chapembe za lanzoto na ye nyonso kaka mabe pona ye ndeko na ngai ndeko mo pansango na lobi ke nyonso za mabe te pona ye mais problème eza nini omoni monde lelo ndenge ezotambola to na mondialisation ya système planétaire monde komi global est-ce que discours na yo
par rapport à l'évolution du monde des autres tambola. Et ça ndenge moko. Lelo lobi ke au petit exemple à Lumumba, Kabila, Kimbangu. Sort na ngo salakani. Bakufi pour l'école papa. Nana boke bakufaka pour l'école. Juste après, bakolon, basepelaka te, ba néocolonialiste oyo tozomona ti lelo. Lelo tozala ba Trump, tozala ba Charles Michel, tozala ba Macron. Bato bazosepela koyamba ndeko Mukwege me bazoboya koyamba ndeko Kabila. Elingi koloba nini nyonso wana. Que musala ya Mukwege. Musala Mukwege omona ke eza musala ya intérêt général. Mukwege asali musala te parce que akoma soki nani. Mukwege azobikisa bato ba marginaliser. Ndeko mususu balobi Mukwege afanda nanu na hôpital général ne ya Panzi makambo Kongo akoka yango te. A utiliser ka balobi na ye ba Jacques Attali bakotisa na Élysée. Et comme il commande que Joseph Kabila, tout le monde batu na ba internet, batiki ba déposer ba numéro ya Élysée, bazo benga standard ya Élysée, boyamba Kabila te ndeko blo ba congolais ti wapi. Tina suka ba annuler voyage na ye, ba annuler rendez-vous na Élysée. Bolingi ba potabino ba congolais soni. Ndeko nanga. Mon problème est ça awa. Mutu ye moko aksopa ka soni pe likolo na ye. Quand on est incapable, quand on devient incapable, on doit Omoni mlikambo tika affaire avant faire tika. Tika likambo avant. Malamu ndeko nangai. En conclusion discours wana, salle vide, tozo baté. Blo bato réseaux sociaux bolikisi pe mayel. Et comme ça les tondi, bo salle Photoshop, bo salle montage, bo vider salle de très vide et très local la congrès ya Kingakati, et très local la rendez-vous ya PPRD. Mokonza zoloba, tokomona kaka ndeko Sheo Kitundu, tokomona ndeko Tambo Mwamba, salle vide. Ataba yinaka mutu ngo est-ce que ça les causes à la vide bon ou bien ça montage le bien ndeko toyoki ndeko menda le bien na éviter sur ça solo il reste à vérifier. Montage. Et les cas qui en direct na télévision, na France na TV5 bezala ki montage. Parce que ngala landaka ko direct sur TV5. Malamu ndeko toleka na mutu na mi balé oyo ya conférence de presse où les gars qui le billet liki. Il y a dimanche le 25, il y a ndeko Félix Tshisekedi ou apesi makanisi ya ye na ya baye rassemblement sur l'après le 31 décembre. Makanisi na nebite soko landaki ye mena ko kuede yo na makanisa bimisaki alobi eti transition et uzala ya 6 mois. Mais la transition na ba meka komona ndeko Kabila ata mukete. Président wa ko kamba biso azala élu consensuellement la ba force vive union sur la République. Pe premier ministre a routa na ngambu ya UDPS. Makanisi wana ezapona kokabola lisusu mboka et surtout que toyebi ki parmi makanisi ndeko Joseph Kabila abimisaki ngape comme analyste politique na yokaki parti moko o alobi o ameki ko bimisa makanisi moko voilé que soki lelo yo bokonzi na ye esili Congo ekozala na sécurité te na position ya rassemblement na UDPS na makanisi Joseph Kabila tokokoma na sécurité. Merci Mopanzi Sango. Réflexion wana o utikolo o ya Félix Tshisekedi ndenga pesa ki mo conférence de presse na les États-Unis. Pesa ki position ya UDPS na ya rassemblement. Rassemblement limité pour les encoyer pas dans rassemblement na. Alors, ngai par rapport na réflexion na bango na d'accord na ngote po na nini? Bautaki na ba sensa, bauti na ba sesa ki ba non. Senko et consort. Bakoki ko soit compromis moko global te. Bayokanaki toyebinde makamango esuka ke chibala kombo ya Mukwege ezako ya na wuti kotuna yo kombo wana ezozanga te na transition wana Mukwege amonaki Macron France na New York azaki clair position na ye ezali ya troisième dialogue. Entre temps ayambaki ndeko Mukwege déjà ndeko Félix bamilongoli pour la présidence wana ya transition ba bazona bango primature pour kombo za ko circuler la milieu union surtout international ezaka ka kombo ya Mukwege ata bufingi ye mais ye au moins bayambi na Élysée bino bayambi bino te. Problème ezate omoni to ana problème mo boy biso ba congolais faut to loko na mutu et sa opposition comme majorité pouvoir ata mundela ya fonction na ngwende na Congo mais so population congolaise lingi yote pouvoir no esalaga neti eloko mo boy sangi fondement makanisi ya rassemblement par rapport na makanisi ya rassemblement c'est ce que là on dit na okende. Omoni ke ba kota to kota le souhaité président Mongo Bonetre sans Kabila et puis premier ministre Aouta na IDPS et salani ni Mongo erroné. Le fait que IDPS na
majorité présidentielle donc rassemblement est limité na majorité présidentielle bango tout ba luka pouvoir nga nako proposer bango boy parce que mon makambo mo basala ka ba associer ka batu nyo sote ba kan moi caste batu mo ba kuta na ka bango ne ba se répéter ce to lingi to bima na kati ya crise il faut to sa formule le kaki na Centrafrique na Burkina Faso na ndenge nini soki ke to comité le 31 et que bateau baza en place ba incapable de organiser élection eza incapable nanga pe azana oya ye dossier ya munene tokolobela yango ata mukolo mususu tozungonga te lelo yango na bito ko to simbi nano ya nanga te mais so to komi que le 31 décembre to incapable de organiser élection soki dialogue to ko sala il faut un dialogue moko clair mutu oyo batu ba membre tout ba ko diriger transition ana ba ko postuler te ba oza ba candidat na élection ko ya comme ça et sala ke mutu aux affaires azala impénétré azana tendance azala teke na ke préparer terrain na ngapo lobina za la réalité waza schéma ya Burkina Faso mais oui wana nde schéma penza ya solo ya malamu pa to ko s'en sortir na makambu to sana ngo so ibongo te de koza passer en bloc makanisi wana ya IDPS na rassemblement donc comment mukwege zoya mukwege ata soki ya ndima gérer une transition problème ezate soki UDPS a pesi candidat mususu o aza Félix te pour la Bible surtout le rôle UDPS a sengi que premier ministre a outa la UDPS pour la Bino eza Félix hein bakoki ko chapende de ko Kabund comme c'est ko préparer de ko Félix pour la présidentielle ou ko ya après transition omoni problème ngana solo ba na répéta kaka toujours yango wana omoni Congo toza na erreur trop to accepta batum su otomona to ebi kutu kota utate oyoki kaka ouais intel le seul Congolais nominé prix Sakharov et belé za mukwege eza ya kosomba te le seul Congolais oyo yebi hein ne yebi te soki mususu azali tondi mape batu abongisi basi awa abongisi basi bokondima yete sala o mukwege azo sala o asalaki pe azo continuer ko sala so Congolais ni yango le boza Congolais à Congo te peut-être outi na mboka mususu asali musala nisi makanisi mutuna na nga pesa bo oui mukwege est-ce que mboko ndenge zo tambola na poids ya mbo parce que Congo za poids ko kamba Congo ya donner à n'importe qui te ndeko ne monanse maloba ke Congo za na problème ya chauffeur te mutu kande za mabe bongo ye monanse mi wana monanse mi ala versatile a changer ka discours lelo na lobby ndenge mususu monanse mi pe wana za na conquête ya pouvoir ye pas oluka pouvoir mais tantôt à sa côté tantôt a komi côté omoni ya ba genre ba to na besoin to na batu mobo so na position omoni opinion politique et ça n'est chemise te ngana lati ya blé obenga te ndeko Moïse omoni chemise olati et ça malamu te kendo lata ya pembe na kena lati ya pembe opinion politique vous a convaincu ozoloba pina ke te makambo eza ndenge wana OK so bati ope ko défendre ngo valablement et le batu atika de n'importe quoi et lobby bomoni aux affaires et après comment tout msamboka non mukwege n'est pas n'importe qui en tout cas mukwege aza n'importe qui mais ezalika entre parenthèses ya kotanga kombo na ye oyo bandeko bakoyi ko retenir par rapport à la conférence de presse ya ndeko Félix eza makanisi moko ya mabe mais quelque part oza ko soutenir que une personne indépendante oyo soki azubo konzi na élection prochaine na ba élection future ameka ko se présenter te ngala peso kama makanisi ke bakoyi ko tchandeko mukwege comme président de la République ko tchandeko olukola UDPS a signé primature ya transition ba pese ndeko Jean-Marc Kabund et ko permettre à ce que ndeko Félix aza candidat au présidentiel mais na makanisi oyo nazwa ko pesa yo selon ba analyse na ngai onde ko Kabila lobi que sans ye en tout cas mboka ekosimba te bozo banga te ke tobu to luka ya biso Syrie to luka ya biso Irak to luka ya biso État islamique papa na makanisi na ye soki ke sans ye akomi rebelle azana asimbi manette ya commande quand même 16 ans na pouvoir 16 ans quand même na pouvoir ba def na lu talakaka moni ar mboka def na lu mboka eza organisé chaque institution a une mission elandaka chaque structure a une mission toza na armée toza na la police toza na ba services spéciaux ba services de renseignement eza ya mutute
Et ça, il y a l'État congolais. Armée, ça, il y a Moutouté. Ce qu'on a armée, ça, n'a pas continuer à fonctionner normalement. Ce qu'on doit donner à Tiki Angola. Armée, Koufi. Papa Langai, Edouard Douana, Alexis Mayele Mingi pour Asaligno, surtout, à la même mise. Yemouron Kaleloyo, à la président, il y a un peu. Je vois où Lorenzo Waza mo konzilelo à ça qu'on contrôler le côté. Et sa famille n'a rien déjà qu'on contrôler nyonso. Son Angol, la plus grande société angolaise, ils ont beaucoup Elisabeth. Renseignement, na armée, ils ont pire petit n'endazawana. Front social pour le développement, ils ont beaucoup moins na yamubali. À cause de la modalité, Yemoko jusqu'à là, à sa président, il y a un peu. À réduire après à plus de 80% pour pouvoir y avoir un mboka. Aujourd'hui, on a été à Zaka qui étiquette. On peut cet exemple à Angola, peut cet exemple à Mboka Moussous, mais Angola, peut ça à Ghana. On a cet exemple très pratique. Et ça plus pratique parce qu'il y a plus proche dans le sens où Edouard Douakine a armé, a pouvoir. Après 42 ans de pouvoir, il y a un peu là. Il y a 38, Neto, 4, 42 ans. Concentrer le pouvoir tout dans Maboko. On comprend? Il a pouvoir tout dans Maboko. Mais attendez que. Ngapé. Moni politique, moni gestion mboka. 10 ans comme routine. On est là quoi si comme ça la tête. Si vous à comprendre bien, aux Osenga c'est que Ndekokabila le 31 décembre à Tikana ila. Avant Tika, on attend à que comme impossible. Tant que comme les 15, les 10 décembre, mon qui est pratiquement parce que surtout comme déjà les 10. Il y a qui sont et là comme ça avec élection ça t'est. Malamu ndeko, malamu. Déjà pour planifier, to créer moi mini conclave moko rapidement autoco désigner mutumoko avec appui à communauté internationale to dégager mutumoko au à naître à co diriger on dit quand même mukwege on dit Moïse Katumbi pe azali te Moïse Katumbi te pour l'année yete baba candidat président c'est là so manini ba ye o chato wele consensuel wana oyo ndeko Félix Azoloba wana eza sous forme élection moko ndika ko pe ko cha mutu pa bimi pe a gérer pe transition ya 6 mois transition après na ko ça lisu elo côté OK biso to na besoin mutu ko za auto dégager na ba consensus wana asa mutu mo weke aibi kende na abo na zo répondre na ba critères tala kaka le meilleur gouverneur ndeko kamera senga ke bandeko mususu ba gouverneur ba Yandri Kimbuta bandeko na biso ya Manyema Tutu Salumu bandeko na biso Paluku bakende katanga bazwa formation bandeko Moïse ceux qui déjà mutu lokola kamera mérité apesi ba mérite wana à combien plus forte raison sur pour passer transition à 6 mois il y a quoi ça la même 4 mois à organiser ba élection omoni ba mérite ba éloge ba salaka il faut tout ça la moi d'une manière rationnelle na sepeli makasi tozolanda ngonga na sima toleka na pona biso ya suka ya mokolo ya lelo oyo ya likambo ya passeport biométrique na habité ce kozolanda yango lelo Kinshasa nyonso ekomi biométrique moi si biométrique bana biométrique bana biso tobotaki avant bazali basemio biométrique il faut tobota bana mosusu kongola za koyeba te est-ce que décision wana tout d'un coup radical ya ko changer ba passeport nyonso na oyo ezalaki valide na oyo ezalaki invalide nyonso il faut koboka la maille pour le gouvernement c'est une façon de sécuriser la population de sécuriser la population congolaise bailler opposition pour la bango c'est encore une façon comme pouvoir demander comme Nasuka ce qui bakoki kozwa mbongo baranake complètement et carrément la population congolaise. J'irai plus loin, là, au Moussika, maison Schengen. Hier, à trouver na mabete que les Congolais, c'est là passeport, c'est mieux biométrique. Bobi Sombo, on a les Congolais. Ce que mon la zone de c'est mieux biométrique. Bisombo, on a le Bakolo passeport, voilà, tout beau union. Et ça, arnaque, tout. Et ça, arnaque, il y a des mouyibi, ou bien il y a le lingue moko ya kobattre la Congolais na ba déplacement na bango. Ndeko. Omoni magamba passeport yo c'est qui sanga vraiment. Oyebi yaka unique na. Ko taper bala mususu po bala na biso baza déjà périmé. Oyebi. Oyi makambo na Congo yaka unique na genre Congo. Obola ilobi na tongo passeport ote ekomi yaki a ote passeport ante semi bio ba komba to babundu mutu asukuto so passeport na mois ya août donc na octobre belé que komi périmé abwaka. Est-ce que bon OK. Ce bobi qui a façon de sécuriser Congolais. Ce bobi façon de sécuriser Congolais parce que chaque pays, chaque mboka a une façon d'organiser mboka na yenga moni. Ce bobi est tout passé de semi bio na biométrique. Mais ça il a comme bâton magique parce que même processus il y a octroi passeport on est na moulay.
et où mais la cana nous démarche processus elekimulai mais il faut pas ça temps progressivement bozo batu ba changer malembe oyo nalinga bon na sepela na musée loko moko salaka tango va changer franc congolais et ate bâton magique lobi baboya te bazwa moi temps Zaïre réseau kende malembe franc congolais sokota petit à petit 18 ans mutu tout à s'adapter mais on la muki lobi mutu somba passeport est-ce que vous pouvez ça passeport en fil et puis vous reconnaître normalement ce boba bo changer passeport bo mutu qui na passeport semi biométrique pour ya so besoin biométrique peut-être à foutre à moitié prix et puis toi on a payé au passeport il est qui trop cher passeport il part bateau ba mettre en on a $35 ndeko kisombe na yoga ki a le biso passeport ya Congo eza cher eza pour Congo zamboka munene bon entre parenthèses so Congo amboka munene Congo na États-Unis wa peleki munene Congo na Russie wa peleki munene Congo na Chine wa peleki munene ndeko Yawe Moïse pour la yo le gouvernement a abandonné mesures de passeport biométrique ou soit à récompenser par rapport à la durée et la consommation ou carrément à garder mesures où il y a passeport biométrique qui peut commencer à la tête de José Makila paye à la mousse et puis dossier il y a permis de conduire biométrique quand la mine peut-être aux habilités bana biométrique pas diplôme d'état absolu à la tout qui on a c'est mieux sur les années tout ça on se soutient pour la yomba quand les années va garder mesures ou carrément va récompenser les Congolais nous surtout la consommation basalaki na ou etikalaki en échange ou à quoi il ça $50 à ce passeport biométrique ou à ça 20 avec ça juste c'est passeport biométrique ou carrément et ça la kaka arnaque tout mujibi du coup la bateau opposition balobi passeport biométrique point bas ndeko omoni na bando loba a okola la te ko gérer mboka ya ko la te au gérer mboka ya pe ko prévenir gouverner c'est prévenir c'est prévoir et la mukite na tongo ka mbala mo na changer passeport et c'est le ko boko annoncer mo et processus petit à petit na baki franc congolais ekotaka petit à petit ezo place Zaïre ezo longwa franc congolais et c'est comme ça qu'on procéder là. Il faut préciser, moi je disais à côté de Mboka, il y a deux monnaies. Mais na Kasai batu bandai ko c'est la oui. Zaïre na Kinshasa tu bandai na Mboka tu bandai ko c'est la nouveau Zaïre. Batu musupe ba yo ya France CFA. Mais tout wana ya été lobby à la mukika na tongo ba changer te. Tango abike tout sali monnaie asika. Tous les monnaies wana ils ont circulé concomitamment petit à petit ils ont changé. Et que le franc congolais doit place partout. Donc, passeport en ce qui peut temps. Mais vous voyez que voilà, passeport tout bandit pour changer. Malembe. Alors, elle m'a dit Hollandi. Il y a peut-être des opposants au Libanda ou au Nagana, au Mota Mounioso. Il y a un passeport détenu, un passeport. Il y a bloqué de manière à ce que le passeport est invalide, il ne peut pas bouger les sous-soutés. On a tout ça en analyse. Nous avons ce cas pour le gouvernement, il y a Kabila, Nachibala, nous avons ce ndeko na ngamo dirige mboka ba dirige ka pona yo moko o dirige pona ba peuple wa o sala nde musala ya intérêt général peuple assez malamu mingi matondo mingi pana wande ko yezi yawe en tout cas le ba pona yo pona Congo le ba moko ya kimia le ba moko ko sala ke ba congolais ba les décembre baza ya komikitisa selon yo analyste politique nini congolais ko kozela lelo pour que le bina yeza la malamu oyo ya motuya tuti kanano makambo wana ya chef de l'état na Nations Unies oyo na makaniso ya yo pona biki batu bozaka ka boy lelo za ko loba boy siko komesi kalipa na mafuta olongo mafuta ya nzoi o milimo supu ya hippopotame loba Daniel Safu yo wana o changer makanisi te maloba ona ko appel ona lancer na peuple congolais to perdre l'Ikiat ensemble nous pouvons ensemble conduire notre beau pays vers une destinée meilleure et l'Oba Maréchal Mobutu. Ensemble, toko tongambo. Ensemble, toko télémer la défi, toko relever défi ce qu'il y a. Mais les Congolais va perdre espoir. Et appel n'a lancé pas les politiciens. Tout ça là, tout ça. Que même au ça na pouvoir Milan, Moutako Longolote, mais liwe yakapé. Castro a tikapé pouvoir. Mais la puissance toi ça la gagne. Atika likinai. Natonyo butonde mingi ndeko Moïse nasepeli mingi ngala sima to continue parce que mingi ya koloba so to bitolo bela likambo ya Congo to kozwa ta siècle mobimba to zolo bela kaka
bandeko balandi Info Plus chaîne na bino bokolanda biso na YouTube bokolanda biso na Facebook esika nyonso bokoluka biso bokomona biso ezalaki émission na bino politique ya chaîne na bino Info Plus nanga moko mona mosala na bino ndeko Ipo toyambeli mpo la bino ndeko Moïse oyo nyonso tokoki koloba wala bolandi tolobeli déplacement ya chef de l'État na discours na les Nations Unies tolobeli point de presse na makanisi ya bayi rassemblement na UDPS sur la gestion de la transition après le 31 décembre et tolobeli makambo ya passeport CMUS biométrique ndenge nyonso lolenge nyonso bokoluka bokobenga yango en tout cas tosepeli makasi tokutana mbala ya nsima totondi mpe botondi otika malamu. Thank you.